Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Mbote ba ndeko balandi to zomi bongo awa na Nkamba Yeluselemi ya sika to yebi ete na lingomba ya tata Simo Kimbangu milulu ezalaka tango nyonso nde tozali profete bongo 66e anniversaire wuta nzoto ya papa Simo Kimbangu elongwaka bongo Lubumbashi epai wapi ezalaka exhumé le 25 mars pe ekomelaka na mboka Kinshasa le 2 avril 1960 milulu yango epesamela bandeko na biso ba surveillants pe Yeluselemi ya komataka bongo na Nkamba Pona mabondeli pe misala natina wana na motongo ya mokolo mwa lelo marche joyeuse esalemaki elongo na lingomba mobimba mouvement social de la surveillance pe bandeko ya Yeluselemi ndena yango tolanda ambiance ndenge ezali koleka oliboso ya résidence ya tata mokonzi wa bule papa Simo Kimbangu kiangani.
par rapport na charge tozali na yango na mokolo mwa lelo tokomi na retard moko ya makasi tina wana tokokende moke na lombao mosola kwase ye mwana ye tata mwana velela twena kintwali yeseli eto tata mfumo mbanza tata lwengi tata nsonga nzila sinjiriti twasisula mu Yeluselemi tukamuna 1921 kasiswa na telo mbukia unu tata mfumo mbanza vwendi yeto mu Yeluselemi ya dipende yangu za wonso na ukuzisonga ngazizi kia tata mfumo longo mfumo dibundu bukena wabinda mamokuma kia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana toko vana kia moto. retard résu à partir ya ba situation wana na yango Kinshasa ya ba situation wana na yango Kinshasa na Congo central ne tikala gete po babunda na porte char Kinshasa central ne tikala gete po babunda na porte char Kinshasa pe abundi Congo central pa bundi ne porte char bon le meso yango to nango pote tout présenter pa na bino papa ya solo porte char to sombi donc to sombi on la société Tract Afrique et la Kinshasa donc to sombi on la société Tract Afrique et la Kinshasa na Gombe avenue boulevard du 30 juin et pas tracteur porte char et outil donc outil na Kinshasa outil pas mususute et ali 0 km donc ezali te que c'est ça la te ezali asika nanu salate donc pas na biso ba surveillant to pesa so bilo wakalate ya sika na sika donc si mana yango pe pied gauche donc c'est une décision de tolobi que doit ba soldat na bino to ko défendre bino na encore yango to ko sala nyonso pour être échec ezalate depuis botili biso papa mpanzu makambo to ko tambola kitoko nzame na biso bobongisa la biso kaka na yango na côté technique marque ezali Shackman F3000 dans 3 essieux 430 chevaux 12 vitesses tonnage 90 donc moi message moke tozalaki na pona ko éclaircir na kombo ya tata moi na pe tata molimo santo amen
Bakiyekula oye! Bakiyekula oye! Bakiyekula oye! Oye! Kana basi, kana wete, Yesu Kristo Tolanda, yetu mwani tata Simon Kimbamu, kia nani? Na kumba tata mwana peli mosanto, yawe njangu na biso, toleba isusu nini, yebi maso maitukuleka maleli ya bana, yonjambe, obusa na kabiso te, soko bimisi loba na yo, ezanga kanuya te, bandeli, soko lebi, yango peka kesala maka. Olobi na koko babiso Adam, lokolo sali boye. Olobi na koko na biso Abraham, lokolo sali boye. Okena Moïse, lokolo, donc na parcours na yo papa soko lobi kaka lokolo sali boye, résultat esanga kate. Metindo pesi bana, bosala boye, yango pe kukisa maka. Tomoni oye papa na nguye na yo, na yobi ete okozanga te, kobakisa mazangi, epa ya bana, pote tokuma na objectif oye lakilaki biso ya kosepela na 3K. Nzambi soko lobi, liloba na yo ezona kasima te, toza na parcours yango papa, tosengi bolimbisi, na manso tosalaka mabe, limbisa biso bana pote longo imona na toza la solo, derrière vous papa, pote tomona nkembo na manso matikali, na kumbo tata mwana peli mosantu. Amen. Na pesi maloba pa ya. Papa permettez pour to signaler moi muke na sima o ya porte char po ekomi na nute ndenge na lobi nzela ya mai ekomi na kokoso, donc tokosala nyonso ntango tokozonga po ete sima na yango eko kokoma, donc ba démarche ezali en cours bobongisela biso papa ba document de yango yo tozana yango pona président général ya ko présenter. Kimbangizi moye. Pied gauche. Sika tolekisi micro na ba époux na ba épouse toujours kaka ya ba pied gauche. Bango pe bazangi mwasini na bango te ya kosala na milulu oyo epa ya tata Molimo Santo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo, nzambe na biso balongani ya ba époux, tozali ba époux pe ba épouse ya ba surveillant eleki juste sanzani bale na ndambu uta esepelesaki bino na nzela ya papa président général ya MSSK Batia nouvelle coordination générale, il y a regroupement des époux et épouses du EMSK. Tangu na yaki komona yo, Nathalie Sayo maman na likambo réaction na yo ezalaki boye. Boko memela biso jeep. Papa ekotaki biso na motema. Na kotalaka ete liloba soki ebimi na monoko na bino
et commis pour biso devoir. Surtout que pour ça na bino Nkamba ils allaient développer zosenga misala mingi en matière de transport, en matière ya kolesa bapaya, en matière ya botongi. Totali tango pesa mingi biso poto koma na 2 avril solo papa na tango to organiser bana awana RDC, Angola, Congo Brazzaville, pe mokili mobimba tango ezaki moketi siko bisika mususu ba comité no mekomi ekotite. Mais to bundi kaka pona ko chata elendo zéro ezalate papa. Na yango tozo travailler en fonction de l'échéance à 2027. Attaque avant ce qui bo pamboli biso toko sala pema esenga na bino. Mais pona lelo si ma balonga ni na biso oyo ba ko lagisa oyo koki bango ko somba biso pe ba épouse na bango makanisi na biso keneke mingi na ndenge nini toko lesa ba surveillant o bazaka na ba poste et ko senga distribution ba ration alimentaire et ko senga tiroza la autonome na moyen de transport totali ba moyen to sangisaki potokoka jeep soit camionnette tokoka kité pour l'instant to yena na 3 pneus ne serait-ce que déjà pour na ba poste nyon sa surveillance en Nkamba na mwa biloko kolia na ba biloko botongi ya mwanto yena ngo papa to profiter na occasion le kola balonga na biso présenter ya bango cadeau phare biso pe mamu ke to koki yango wana to sengi ka rete bo pambola biso bo pesa biso nzoto kolongono makasi bankoko sa mike kozanga boyokani mipepa membe wana so bolongola tozala bomoko to pesa bino maboko à travers musala bozali ko sakisa na bolonga na biso MSSK. Voilà moi lelo batozali na ngona papa na nkombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Soto toyebite 3 pine yango soki telemeli wapi ezana sima wana mais kasi yango nazoluka te kimona meso na biloko kolia pe kuna na kati kaka pied gauche na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre tolekisi micro na ba mbuta na biso ya Yeluselemi bongo tango tokopesa maloba epa ya tata Nzambe atwadikisi nyonso mbala moko. O Kongo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo ezalaki avant-hier awa vraiment soki ezalaka ke batimola deja libulu mbele na kotaki po Nzambe na biso ayebi oyo biso tozosala nano te nini elekaki nabosanaki likambo moko me Nzambe wa biso ti ayo salanga rappel mituna surtout ya suka papa atuni biso boye ya sikato ya kala esalaki nga pasi kasi kimona meso nde yango ezalaka na likambo nakanisi papa soki nalobi ekozalaka mwa pasi kasi lero komona yo moko nde siko kokonfirme ke liloba na ye alobaki ke ezali formel
papa na confirmé yango ke ezali formel, ezali tout. Yeluselemi ye. Pied gauche ye. Liloba nango ya suka lobi papa na yebisaki likambo moko. Po groupe par groupe ezalaka couple. Vraiment nazosepela trop ndenge tozovanda na pied gauche. Nakanisi kutu elembo pesa drapeau. Pesa drapeau. Elembo ya monene oyo esalami mpona lelo nakanisi bato mingi bacomprendre te. Est-ce que pied gauche bakonzi ya pied gauche baza na drapele? Est-ce que baza nango? Lere bayebi ke tozali mibale yango oyo. Eloko na yebisaki lobi ke bolingo ekolakisa ekobimela ndenge tovandi awa. Pamba te du premier, du deux, le trois ezali pied gauche na Yeluselemi. Na Yeluselemi. Ekokanite. Merci papa. Nakanisi eloko lobelaki soki ya siga soki ya kala bongele meso papa tokoloba mingi te papa mwamba leka nano yaka nano document mwana lelo azalaka na libumu mama ayebanaka te soki mwasi soki mobali kasi soki abotami ayebanaka te papa nasimika mikanda kasi nkolo ya mikanda yeyo papa tosengi epai na yo eloko moko kaka oyo ezotungisa biso toza na kimia te na Congo na Afrique na monde mobimba papa eza na maboko na bino tozo ko regretter mingo koyoka kaka mwana chorale kuna akufi oyoka musicien akufi kasi tata azali tata ozoloba kaka nini papa pardon toyebi ke toza basumuki bolimbisa biso lobi nasengaki gome ya makasi pe ya monene bopangwisa mabe nyonso tututu banda surveillant ti Yeluselemi banda Yeluselemi ti surveillant papa limbisa soki biso tokangani oyo kolanda nsima oyo kokakola yango aza te nakanisi nasukisi bongo kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo papa mwamba badocument na kombo ya tata mwana pe molimo santo polo Yesu ya liboso papa simoki mbangu nzambe molimo mosantu totondi bino papa na oyo bosaleli biso ekamwisi tomoni bonzambe na bino na misu na likambo ya motuka oyo yango ndenge DG alobi papa eze sengo pona bandeko na biso ba surveillant Yeluselemi oye pied gauche papa vis atikaki biso mokolo moko te abengaka biso mikolo nyonso yango tomonaki ete bolingo ezali papa na bolingo na bino bolakisi biso bolingo moko ya ndenge mosusu tokendaki kosomba motuka oyo tosombi yango na aveni Monjiba na Panafrique Motors nde sika tosombi na tata esika bafabrikaka batata nde ntango tokei toyoki kombo na yo kuna papa balobi ntango batieli biso prix likolo
Tant to leli to discuter papa to bengi bino. Papa simoki mbao kianga nyotiki biso to rate kamioyo. Yeluselemi oye! Ayaki kosala bonzambe na ye papa. Mama moko azalaki kuna. Kumbo na ye mama Gi azali mundibu tatane mongala. Alobi ngai na oyo papa fumambanza. Papa mbenza asala pona ngai na kobeta tolo. Kamioyo Chorale Yeluselemi il faut bozwa. Yeluselemi oye! Papa ndenge bolobaka bozana bana na bino ebele na libanda tomona kiango papa na mutuka oyo. Moto ayebi biso te tango tozangi mwa likuta akamati makuta na ye ya ebele lokola $5,000 ko defisa biso papa. Ayebi nga mwamba te, ayebi papa edo te, ayebi mut papa ayote te, alobi pona kombo ya papa mfumambanza. Na pesi bino nanu 5,000 oyo. Me bozwa nanu camion. Parce que bazalaki kowela ngo ezaki 7 pick-up oyo. Alobi non. Babore mutu mosusu bakamati. Bapesi biso papa na dernière minute. Lokolo lobaki na biso papa lobaki to sombani bilokose. Yeluselemi oye! Tango to soloni na papa José Masala lobi papa lobi bomeka bilokoste. Papa yango to yelio camion kilométrage 00. Ndenge zali wana jeep na yo to yelio ya Mahindra. To yebiete osenga kibiso likama munene to komaki pe na Afrima. To komaki kasi totali likolo to lobi Tango na bengi yo papa lobi kaka boyela ye loko ya sika. Epesa ki biso courage nzambe. Bongisela biso bana no ya Chorale Yeluselemi. Papa mbongo esomi mutukoyo. Motoki kaka ya bana na ondenge bafandi awa. Tozwi eloko ya mutu te o tozwaki tozongisi nanu. Yeluselemi oye! Toseka mingi papa. Oyoka mutu musazo leka alobike Yeluselemi na faki bango basomba keloko te biso be tozoyoka kaka. Yeluselemi oye! Babosani papa Yeluselemi nde bopesaki biso chance bolobi. Tango toyeli bino esafodage boyebisi biso bolobi. Toko yebisa bino likambo moko mfumambanza yebisaki biso ya secret. Alobi na biso lokola boyelinga likambo pona silisa temple. Nakopesa bino kado moko. Papa, bopesaki biso kado. Kado wana naloba. Papa, likambo akokamwa bino boza ba riche po ete mbongo eza ya bino. Totimbolaki kaka molai aho. Yeluselemi oye! Naloba! Emetre kokaki te papa. Diama tozwaki mokili mobimba emonana nano te. Yeluselemi oye! Nakozanga oyoka na papa wana tobombi nano. Ongi papa bobongisela biso bana na bino nde deja lobi kufeleki. Pasi bana na bino bazana mikili ya poto bisika nyoso na Angola, bisika nyoso Brazzaville, Congo Kinshasa, mokili mobimba papa bokanisela bana na bino po ete tango bokotinda biso, tango ba papa bakotinda tokosala to tokosala te. Mbalo secret, il faut to somba mususu boete. Papa toko kogisa likambo papa mfuma longo alobaki na biso na ndako. Ataki misapi na ya lobi bosombelanga oyo na oyo. Na yango papa toko iko ya na zero te. Ne yango to yeli yo mutuka na yo. Diable luki ndenge nyonso me akokite.
merci papa na obo saleli biso to komi pe awa na kimia to tondi bino papa mikanda yango to pesi na mokonzi contact ezali yango wana mokonzi kende yo moko tikela nkolo Yesu. Papa Papa diable aluki biso na 3h du matin tozalaki na chauffeur remorque ye kaka papa yango bolowai na biso satana aza moto remorque ye wana na sima kaka tuta biso kuo elongo angani ya papa ekende ndambo totali boye soda kiti akanga bango tolobi oyo eza momekano ya satana mwa mwinde ezwaki mokie me papa tosololi deja na bato ya panafrique motors balobi na biso bapesi biso wana il faut tosala 1500 km na 1500 km tokei kosala premier entretien ekosalema deuxième balobi 5000 km yango bayebisi biso soki koko somoko ezwami boye to repare to yeba ndeni to kosala nde papa to silisi okomba tata mwana molimo santo amen. Papa eloko mosusu tokobakisa eza te totandi maboko permete ezala pied gauche toza pauvre papa tondisela biso tondisela biso puisque tout allez-y okay. Papa, nakansi papa de la ville avant-hier abimisaki likambo moko oyo ezali teke soulèvement mais esekisaki mwana nyonso me koseka moko ya regret alobaki boye bana mingi bazali awa bakokisi 40 ans kasi balalaka nanu na basalon ya batata papa biso mpe tobeti sete na place wana pardon papa tozali bana mwana riche azalaka pauvre te ndenge nini biso toza na nzambe na biso tozala bapauvre bolimbisa na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Tata Mungu yantenda bamba kinene watobola mputu na maza mwana kinzinga tekolwa kisenga Tata Mungu yantenda bamba kinene watobola mputu na maza
mwana kizinga tekola kisenga papa utufuila nkenda tata utuwila kutuwilila ko papa mingelo bamiawa pasi tozana yango tala bana Chorale ba jeune fille bazobala te ba jeune fille bazobala te fungelela ba jeune ya biso babala mibali ya mbongo pa tosalisa yo toza sima na bino fungelela ba jeune garçon bazwa misala bazwa pe basi tosalisa bino biso kaka te mivuma nyonso bana bazobala te bakoko bazobala te ekekei eyigeli me biso pasi na pasi otala na dirija ndenge moko otala na jeteki ndenge moko otala na gauche ndenge moko otala faki fliki bango nyonso bana bazobala te papa pasi nani akofugola singa wana bakangila bana biso babala te kaka bino papa mbenza toyebi yo bien maloba na yo bana na ngombe Kintsuka na 56 le 6 juillet efungwamaki Chorale oyo boye flama azali mina bomwana toza koyemba me batata bazoloba na biso kuna bozokende koyemba bokeba libote santo eza kuna soki bosali mabe etali bino tosali voyage kuna na Manzansanda tizongo toye kokoma na Kindunga toye kokutana na Ebeme mboka munene wasungwa muyo wa forma vicaria alandi papa longo na catholique mais tokomi na Kindunga balie jeune garçon kuna na likolo nzete ya munene eza kuna ofuma na tuna kipe nzete wana eza kaka zandu na se ya bato na likolo ya bandoki wasumbwa alobi ngafona sekusa Ebembe wana me papa fumwa longo diangenda kuntima fumwa manza te tata kisolokele te alobi na wasumbwa yo okokoka bana kuto biso toboti bazana mulimo te yo zu mulimo wapi po yo basekusi yo kosekusa Ebebe degeli alobi ngana kosekusa papa alobi kende papa zongeli maloba biso soki tosana note wana na 64 ezalaki na avril ezalaki le 18 avril tozalaki na Kindunga alobi biso soki toza lisusu te bokolanda libota ya mbuta ya lungana eza na mulimu bangonde bakobomba lingomba bangonde bakosalisa bino biso toza na eloko ngai dia ngenda naza na eloko na kofuta bino te po nazonyokola bino kasi tata na ngai akofuta bino na kati ya Kindunga tonalaka 2 jours wasumba lobi ngai na kosekusa kaka kebebe abandi kotia bilembo tokei tobimi kuna toye na mboka mosusu wasumba continue kaka ti tosilisi voyage tosalaka 3 mois kosukola te kolala te mvule noki na kati ya nzoto tokolala na bilamba ya mai basili ya butu basili ya bilamba bakoti me tokangamaki kaka na bino tata oyo alobaki akoya kofuta biso azali bi azali te aza wapi papa pardon le bisabotema salisa biso bana babala mbandi kwenda mbandi kwiza beto mukwenda twena bubaka basombi mbongo sibatungira mbanza ko babakilazo fungola mivuma nyonso bana babala mivuma nyonso batata basala kwa bazwa mbongo babala basi tolingira biso kokweya katano nyonso te fungola papa boyokana na 1962 tokotaka na kilogo na 0 papa yagenda alobi pesa musapi apesi akamati liboko nanga atie na elongi naye alobi simba serke na simbi bango nyonso baza sima nanga tia mutu na serke na tie
abengi tata 3 fois toyoki musique ebetaki na kati ya kilongo toyoki chorale ya melodie eyembi alobi na sepeli nazwi batémoin patango biso tokozala te lingomba ekokota potopoto kasi yo moko okosalisa tango abengi lisusu papa simboki banki yangani ya kiti oyo cercueil oyo ye atela mobale kasi elongi yango kaka papa bobomanga biso te ko toyebi bino lobiko na biso eza na maboko na bino botongi Yeluselemi na biso bana na bino eza na maboko na bino bobomanga biso te papa pardon bobomama bapaya o bayebi bino te me biso toyebi bino fungola kaka bofungola bokende koyoka na ntango kozonga bofungola bozwa singa wana bakanga mabota na mabota bofungola bana babala babota bazwa mbongo batonga Yeluselemi papa mingi ezali tokosolola yango sima patolingi te oyo bazali abakamwa biloko mingi ezali oyo eza koleka na kati ya bakorale boyebi me tokosolola yango sima tokoya bino kaka na ntango oyo mundimi abombaka likambo na motema te me kondima na biso ya mabe ozolinga moninga lokola ozolinga ye te ozolia ye sese biso mpe toboyi po tomoni pasi opesaki biso bilanga ke tokofutama mingi bakufi na bango mingi bakufi sikoyo biso totikali lifuti tokozwa na mutu obie na nani pa babeti tolo kamio oyo po esombama papa pasi basengena ya mabe papa de la ville alobaka mingi masengena ya mabe ekotaki po tolikaki kaka tozwa mbongo tolia mbongo eutaki sasa eya na nkamba jine ezali me jine eza na kisasa bino botinda yango wana papa longola milimo wana biso ndenge tosengeli na 2027 soki tokozala malamu soki tokozala te basomba hygiene ndenge dirige asombaki biso mpe tosomba yango nzambe na biso batela biso nzambe na biso pesa biso kimia boma bayinisata na somi na kati ya bagroupe biso na biso toza kopotana papa ebele ezali mpe ntango eza moke limbisa biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Papa, telimanano. Te. No, yo carré cámara. Papa ndenge baza wana okuna Luanda donc Angola o balandia wa Brazzaville ozomona ke pasi na pasi yango kaka yango wana tozolakisa ke eza kaka Congo Kinshasa teme Brazzaville azali Angola pe azali. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ngonga na biso eke mulai kasi papa bofongola nzela po ete
bamituka eya bamituka epusana bandeko ba chauffeur topusana ndenge tozokozela bakado na biso Yeluselemi tozonga mukesima Yeluselemi tozonga mukesima wavila zila yase neno ya lukendesa wavila zila yase bizapeno ya lukendesa Abelo mwana belela watu mabila
Bonjola kwase ye mwana yetata mwana belela tulombele kwase yeto nzambieto kasuwa bakafulo wasikirikisa bana bako Kimbangiz moye. Kimbangiz moye. Kimbangiz moye. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Yeluselemi oye. Chorale Yeluselemi oye. Chorale Yeluselemi oye. Tomona kipino tango boye ko pesa fleur. Pos lo kambo bandaki koloba Nkamba boko Yeluselemi ibune pied gauche pied gauche pied gauche Papa Simo Kimba Ukiangani oye. Papa Simo Kimba Ukiangani oye. Papa Simo Kimba Ukiangani oye. Kusimba Kuleka Yandkene Nkombo ya tata ya mwana pitata Molimo Santo ya mwa koloba bomi bakiti bale awa azalite po ezalaka tango nyonso ndenge wana soki bakado far ezali nga na kotikalaka nsima te ye liboso nga mpe nazalaka toujours pembeni kasi sikaya ndenge omoninga nga moko ntango tozali kobima libengami moko ya très nécessaire ezalaki po ye azalaki biso banda 8h30 ndenge topesaki promesse que 8h30 ye 8h30 azelaki biso mingi mais alimisa biso kaka ndenge toye mwa retard sino azalaki na esengo makasi ya komona eke biloko nyonso ya sika ezala Yeluselemi ya sika ezala pied gauche ya sika ezala ba epu ya gauche ya sika wala esengo te ndenge Yeluselemi
babengaki biso babengaki ndenge ayi papa ndenge basengaki biso ezokoka te bo tosomba mpe ya kala te me ya sika imwani kasi talo moke me eza ya sika nga nakendaki kotuna ye papa alobi soki bakokeli wana na oyo batindi aye na zero aye na explication na ndenge ezalaki na mokonzi oyo apesaka talanta na bato bamisusu bakundi yango mpona nini eleki moke oyo amonaki ketikala osala kaka po ete ata moke emata nani mutu aleki lisesa yebisaki nga nde yango wana eyali pene bapie gauche ndenge wana donc motu ya pamba nde ezwami me wago nango swat remorke nango eza nanu mosika siko toya nango be toya nango te papa alobi belumbuki yango nsiilani donc bapesaki promesse malamu oyo motu nanu emonana nanu bongo nsima nango soki bakoki motu bongo nsima nde bakolembana te eya kaka yango topesaki ordre ke eya yango emonani mpe ke eye mpe na retard po mwa kopesa papa eloko ndambo me ntango wana tata aza nango posa ya monene emonani te ya moke pili moke mte swaka yango papa atindinga papa mbenzanga lokola naza un peu empêché na bacommunication yokende koyamba biloko wana azongili na nzela yango baprotocole babongisaki déjà kiti mais papa aza kosepela ndenge tokokisi mikano mpe likambo aye kosala nga rappel tozoyelela ngonga mais likambo moko aye kosala nga rappel likambo yango tokoyoka yango nanu na message ya papa Diangenda ye moko papa mfuma mlongo papa simoki mbangu kengani alobi na ngai ete lelo eza mokolo monene le 4 avril na ndenge nini oyo esalamaka na ye na 1960 ete papa simoki mbangu ntango nzoto no ezongi awa na Nkamba na le 3 avril ye moto azwaka bouquet de fleurs oyo bayambelaka papa simoki mbangu awa na Nkamba na ntango wana azalaki na 8 ans et demi me bayebisa ye likambo oyo ezalaki papa Diangenda azoloba ete na nzoto ya papa simoki mbangu chiffre 9 wana eza très significatif donc 9 ans donc esika tozalaki bon ntango ayebisi biso ndenge wana heureusement ndenge tolandaka bamessage na biso likambo wana ya 9 ans papa Diangenda alobelaka yango alors yango natunaki papa sikoyo 9 ans wana tolobela yango obi problème eza te wolobela yango tokopesa nanu bato ya presse micro nzela apo ete batiela biso message wana ya papa Diangenda ya likambo 9 ans na bango presse mama na batata ya shaba bozala na bosepeli na
bomona ete bapesa biso papier na sika oyo ezalaka prison oyo papa amonaki mpasi mbola ntoko misato 30 ans na kati na mwa ndako moke okenda kotala yango sikasika awa ngana lelaka nanga yebembe te kasi mbala ya liboso na kotaki kuna nalelaki po ate batia mutu na esika ndenge wana mbola ntoko misato or ke nzambe akosaka te nalobaki liboso ete yezo ye ayalaka na ye juifu te babuti na bajuifu me ye azali nzambe ye asali yo na ngai na bango bajuifu kasi yezo abutami akutani mibeko atosi mibeko wana me ntango wana ekokaki andiminaka lisusu mutu te abimi na ye akei bolinga te akei na ye 30 ans atikalaka na silence mbola misato asalaki mosala na ye babomi ye asekui akei libela tata Simoki Mbangu atikali awa depuis le 3 octobre 1921 condamné à mort le 4 octobre exécution ekokaka kozala na kadisi histoire wana ezali makasi na 1951 papa kofi na yaki awa po ate na ye kobongisa esika wana tokokenda kotala sikasikawa ndenge apesaka ye biso ndakisa lubaki ete soko na kofi soko okumi na mbola boye yaka kokamata mikuwa na ngai jungisi yango na mbuka na ngai ya solo ntango tomoni nde leta belge atali ndenge atungusaki biso amoni nde malamu nde na banda koameliore relation na bato oyo ntango wana papa alobaki ete na ye kokamata mikuwa na ye najungisa yango esika na ye ebie namonaki nde nasanga ndafu ntango wana ezalaki favorable tika nakamata njutu tookani na bapapokolutu tookani na dengomba mobimba tika tokona kozwa njutu ya papa ebie ntango wana namonaki nde ntango esikuki nake kosenga leta belge alobi likambo te kenda kozwa njutu na tata na yo kenda kozwa yango ebie ya solo na sanza ya utu tobongisi cercueil tobongisi likambo maso ndenge tukoka kobongisa tookani na leta tozwi mikanda kasi mokolo tokamati biloko toke kotia na masuwa ale délégation tosumbi batike na 10 heures etongo namoni ale le gouverneur Bomas atindiringa moto yakanoki awa na biro na ngai nakamati voiture nakei kuna ntango nakumi okokende lelo tokokende lelo en tout cas vous ne partez pas kende kubimisa tokende oki certain na masuwa alumi na ngai ya solo okokende lelo te kende kubimisa certain biloko byonso bili motiaki na masuwa bokokende lelo te ezalaki na sanza ya août 1959 nana libime opesaki na mokanda bopesinga yango oyo en tout cas vous ne partez pas mais likambo nini nasali non vous ne partez pas abengaka nakamati attitude moko ya kosilika na kosilika kaka te kasi mokolo wana nasilikaki nakende te na tina nini alobi yo ozali mokonzi te bima na biro na ngai soko bokei dayire bokokenda masuwa nini masuwa wana ezali ya mondele oyo mama na oyo tata na yo asombi yango wapi bokokenda te ale demi to sorte de mon bureau natali ye mai mabimi ngai na miso tangu na bimi na kamati pota bu ale na bimi na kota na chauffeur wale toka na ndako tokumi na ndako na lobi na mama soko baya kobokanga ye koloba te esekanga natali boma sa bimi libana lukinga ya moninga lisusu te atindi bato ya kobokanga ye bakamata voiture kana kumukanga na ndako mama lubi akumi na ndeta kana kana paya gouverneur bone basako kana lelo na Lubumbashi tamwana izaleke Elizabeth Ville ba looking ngai mbule bitu makasi tangu na kena mabondele tata lubi mwana eske ngana yuto kana kande mwana lelo kana kufanga lelo to kana kana yo sima na mbula di bois kana kufanga tutu mangaya non
vraiment na senga ko limbisi ya patata na mama nzambi asala katika mnatina ngana yeko senga limbisi tukataka kubiza serikali na bila kubiza bibi tukunye na ndako na 60 tangu na lubi toka kuzajuka papa oui allez-y toka matajuka papa si manambola de bois na 71 ça dit na 71 président yaki na Nkamba na le 17 octobre président kamati hélicoptère elle m'a ngade mutamutu na fête bosala ko ngana yakite mais mutamutu soko toko ko na nayo lo ngana lubite soko to na yo lo ko za mala mutenga malamu ndena kana liboso patena yamba yo na butuana na kamati voiture na lubina batute ale na kana ka na tongo président ye tolobanaki tango na sengaki président lubi mwi na kupesa yo ndakwana na kupesa esika nyonso tu monende papa na yo achaki makolo soko yibine ezana histoire na kupesa yo esika wana bon banda 71 lelo tuzana mbula boni na 1980 tokumi na 9 ans papa libako oyo kamata mikuwa na ngai simana 9 ans ezana ndilo na yake kwa mikuwa na ye simana 9 ans esika bapesi esika oyo na 1971 na senga président okokende ti 1980 eleki mbola boni ba mama na batata 9 ans boka tata soko yango ezali mbola boni 9 plus 9 égale combien? Batata na ba mama to kutala kaka soko isika ni tuzali kokela na kuloba yango lelo te bokomona yango kaka mokolo mususu lelo comme ça des régions après suivi sur papier Kimbangismo ye tosuki kaka na 9 ans wana bongo bofongoli ya temple centenaire kuna na Lubumbashi elaki na mubonini nona 9 9 nani kuna kufongolango ezokokana ezokokana tembe ezalaki awa na le 9 septembre wana papa mfuma mbanza papa de alungana alobi ete ngai namoni papa simoki mbaonkia ngani ye kaka fo akende kofongola temple wana protocole elobi ete kuna gouvernement ayebete yo chef spirituel papa de alungana yo kaka chef spirituel kaka mais papa simoki mbaonkia ngani azali mwana donc esengeli kaka yo moko okende kofongola tokotaki mozole tango tokoti mozole tobimi papa mfuma mbanza alobi bino ba protocole na yebisi bino kenda utipa ya tata alobi ete papa Simon ye kaka mutakende kofongola ndako ya Nzambe wana ngambo te Tata tozalaki na ndako tango azo otindanga alobi ke na 1971 wana tango wana premier communion yango na liwa ya papa Johnny Mayanga yango nde ye papa Simoki Mbangianga na yabimisaki nzembo ya mbiyame katula sumudiame vidingis tamoni papa Surveillants na ba mama Yeluselemi totambi maboko tote tozwa ezabo yote te toyemba kaka nzembo wana soki toyembi nzembo wana
ye akobongisela biso kasi awa kolimisa biso tozongela lisusu te eza boye te donc tosalaki mbeba ndenge nini ye ayebeli ete apesinga ayebisinga nasenga bino nzembo wana esiko bino mpe awa botandi maboko wana ngambo te ayebisinga likambo mosusu eke na 1959 le 27 avril na liwa ya mama Mwilu sikoyo te po bakunda ye bango nyonso misato papa Kisolokele papa Dialungana papa Pumalong papa Dangenda bazalaki bango misato kasi bazwi papa Simon batie na kati azala devant les boulous elingi koloba nini kola mwasi ayebisinga kutu elakisa bino foto wana yango wana soki bamoni mwa mokeya atelemi wana donc ye wana batie na katikati ye moko ayebisinga elakisa bino foto wana Kimbangizi moye wewe ngambo te tamsa tikuna babanjuzi kende tikuna yeba yebsinga atana sana kilot milaksa kaka utao tozo lata kilot Kimbangizi moye ye moko mtatini kaya lakisa bino foto wana na mvula na biso pe mapambo ya mois d'avril Kimbangizi moye neva eza makambo
papa nzozileka na bambuta kuna bambuta bamoni te Imangi ngoye bilaka kokokana te tozala kaka bana na botosi na makambo misato batata batikili biso bolingo mibeko mpe na nini soki tomipesi awana nde alimisi biso mpe abongisili biso na ndenge tozosenga makambo mabala misala makambo nyonso oyo toza nango mposa papa mwamba olobaki likambo ya libanga oyo bosalili yango te ebungaki na 1989 solo bango moko bapapa batindaki biso toluka tokendaki koluka sikoyo ntango tozongi papa Mfumalongo atuni biso wapi oyo bozwi biso tolobika tozwi ya moke yango oyo ndenge tolakisaki yango moke yango oyo mbala moko mbuta moko azalaki wana oyo nazwi commission pa bamindele bopesanga échantillon papa Mfumalongo abengi nga alobi bino boye kolakisa bongo mbala moko bozwi première ya mundele sanke nga nayeba bosali boilukuki likono pepsingai ke oyebi biloko wana na ntango ba Abraham nyonso wana bazalaki ya kolokota ya kotimola te ya kolokota ndenge tomonaka mabanga moko ya pembe oyo batiaka parfois pembeni na bandako bafleur wana ezalaka nde biloko wana nde ndenge wana kasi ntango Noe alobi ete batonga arche bato bamipesaki mingi na loyenge ya mokili mpo na biloko wana baza kotala kaka biloko wana baza koseka Noe olieke batonga bazozwa mbongo na bango mingi na mabanga wana ale bakesi koyo na bisengo oyo ezali ya mokili bisengo oyo ezali ya mokili mingi tokendeke na mabala oyo esengeli te boye te komela mulango ya makasi babosani tata Nzambe azali babosanaki asima tango Noe aza kosenga batonga arche wana bango bazokipe te pase bomeno na bango ekomi ya mingi tango mvula ebetaka tango bayekolela ano afongolela biso tango mvula esili sika biloko nyonso wana ekendeke na se mabele te eke na se mabele yango ekoma mpasi sikoyo mpona kozwa yango ifo kotimula nango ti okende na se mpona nini na ntango wana batosaki te na ndenge nini bazwi lokola eza ya kolokota kaka bazokende koteka mbongo wana ezokopesa bango mobulu makasi molango makasi Nzambe ntango asiliki mvula eye ale nyonso ekundama ti na se yango emonanaka te oyo batimolaka biloko wana bamosusu bakende kokuta nzete moko na se banzete wana bakokanisa me ntango nini ekotaki donc ekotaka ntango wana donc papa Mfumalongo papa Diangeda nde moto apesaka biso explication wana donc biso bajeune soki tozwi bango basengaka biso kaka 10% ya moke kaka zwa na ye nyonso kasi 10% na ye konéglige te 10% na ekendeke wapi mosala yango nde ekotungaka lingomba yango mbula mapambo mpe tozali kozwa na 1961 bamama Chorale Yeluselemi wa mikolo na moni awa bayebi na le 6 avril mvula mpe kaka ya boye
pe na ntango ya 1960 bamisusu bamikolo bayebi me na ntango wana nde camion moko ya bisinseka ebalukaka awa na premier poste yango nde ntina tomonaka balona babambu banda na premier poste ti kobima na triangle po mutuka wana na musheli wana eclipse ekiti ekokokwea ti na se mwana moko moke akufaka mpe bamama kwapele ntango wana nde azwaka fracture ya lokolo me Yeluselemi luzeli na mbumana mbangiza muna meso donc bato na ntango wana banda 1961 soki à partir le 1er avril ti le 6 avril so bomoni mvula ya boye mvula ya nini mapamboli mvula ya mapamboli po na ntango wana chaque à partir le 1er avril ti le 6 avril soki mvula ebeti te tata simoki mbango aza ya kosilika mais soki mvula eza ya kopeta signifie ke mvula ya mapamboli ena ntango wana mpe bokokima mvula te toza kosala kaka misala na se ya mvula eza boye te ça signifie ke eza mvula ya mapamboli tosengi ndenge tosengi réponse na ye eke mvula ya mapamboli elakisi ete sikoyo tokopambola mituka soki topamboli mituka tosilisi totie libondeli po ete tokota na ndako ya Nzambe mokuse kaka mokuse soki eleki tobimi libanda toyebi ke tozala remise ya kado tosala molende kado nyonso epesama lelo lobi mosala ya ntinsani esalamaki te oyo esalamaka mokolo wana bino moko boza komona na miso pied gauche Yeluselemi oye fete ya le 6 avril oyo eza ya kafukafu eloko eza kolakisa biso ke eza ya kafukafu badeloge biso nyonso na bisika toza kolala eza boye te elingi kolakisa nini bapaya minene bazali koyela biso alors oyo tosalaki mokolo wana le 2 avril bateknicien nyonso tobimisi bango bakende kosaprovisie na biloko nyonso na ezangi sika nini toza koloba boye papa amonaki Kinshasa musika me mbanza ngungu nde toza koloba boye baza na nzela baza kozonga donc butu eti lobi il faut basala po bapaya bakokota lobi mokolo na yenga lundi le 6 avril ti toyebi te bapaya wana mokolo nini bakotika biso yango biso bato ya mboka biso bana lingomba biso nde tokobongisa esika bapaya bakokomela biso malgré na se ya mvula me mosala kosalama te kosalama te tokosala mosala na biso kado tinsani ya mokolo wana esalamaka te ndenge nalobeli yango ya mwa moke oyo tozwaki yango eke kosomba materiel donc lobi babimaki lelo baza na nzela baza kozonga po ete bakangisa bisika wana po ete soni ezala te na bapaya mpe likambo mosusu ya mpasi esalami ete bateknicien baza kosala kasi tata molimo santo afongola bango bongo po problème ya mai crise bango mpe bazali kobunda po papa limo santo pasimiki bango nayebisi bango bino baplombier na système na bino nayebisi bino napesi bino ka mwa mokolo lelo lobi na baka nyonso mai ezala ebimi nanu te bango moko baplombier bazali aho donc bisika mosusu ebimi bisika mosusu nanu ebimi te me tata molimo santo basimiki bango alobi ete bisika nyonso bato bazali kolala na baka nyonso mai ebima oyo mpasi te yango tosala molende
remise de cadeaux, pe bakado nyonso topesa oyo nango sima bakado tosala molende ya ntintsani tokani makambo ngana ekokomisa ezali kaka ya tata molimo santo ngai nasilisi na ngai boye kombo tata mpe tata molimo santo amen ti baza kotonda maloba na biso ngai naza kopambola mituka na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo yambo ya kotonda maloba ya nzambe na biso awa tozana communiqué pe tokopesa programme tokosala na ndako nzambe direction générale ya protocole asengi na ba protocole nyonso sima ya awa tokende kokuta na biso nyonso kuna na biro na biso pona misala tobosani teke bapaya bazali koya mingi yango wana ba protocole nyonso tozali awa sima ya awa tokende kuna na biro pote tuzo ba disposition misala na temple nzembo ya bato bonso libondeli ya mokuse lecture ya mibeko pe les 12 préceptes pe directement psaume prière notre père nzembo pe toleki na banza wana nde ba programme tokosalela ebembe pe tozali sur deja kuna na lokengo basi balongwe poete akende kokundama bandeko na biso ya fliki basi bakomaki deja kala kuna na mwanzo kienga poete mama na biso ndeko na biso dirigeante ya chorale de dirigeants a kundama bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa sedi yetu muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbu wa se ye mwana ye tata mwanda velela tata na mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo yesu papa simo kimbangu topesi bino lokumu na mayema nso oyo bokosalelaka biso na ntango nyonso yango nde tokopesaka bino lokumu solo elembo na bino emonani oyo ete botieli biso mbula ya mapamboli na mokolo na lelo oyo tozali na date ya le 4 avril en 2026 mayoma lekaka na 1960 na le 4 avril na kati na mboka Yeluselemi bino bobosani yango te yango nzoto tata molimo santo papa simo kimbangu ngani ozali kosenga na biso bana oyo biloko nyonso oyo ekoki kotonga Yeluselemi tomoni ndenge osengaki na bana na bino ya basurveillants mokili mobimba ete na mobu ya l'an 2026 na date ya le 2 avril komemela yo mutuka oyo kobanda kodeplace ba engin lourd oyo ezali kosala nde banzela ya solo ezalaki na biso mpasi po tomonaki eza ngonga mokuse kasi tomonaki ete tata asengi oyo soki tata asengi tosala l'impossible po ete likambo yango ekokana soki lelo ndenge bana na bino basire basengeli yango soki oyo emonani ezali nde na mawa na bino pamba te totalaki na maboko na biso ezalaki nde ya kokauka kasi ndenge bofongoleli biso yango ndenge osengelaki yango emonani na miso ya bato tosengi oyo asimetikali bofongolela biso mpe eumela te po ete ekombela biso esala mpe misala soki totali malamu ekokaki mpe kokoma kasi mayema azali koleka na mokili eza na mikili ya poto mpe ekomela biso awa bofongola banzela nyonso wana po ete ekomela biso
topesa eloko ndambu te pa tata molimo kasi mobimba na yango po ete bozala na maboko na bino. Totali pe o bosengaki na bana ya Chorale Yeluselemi na mpasi nyonso ata bakokaki te ndenge tata osengelaki kasi bamoni ete bakoki kolekisa isenge yo tata te na mpasi nyonso bazwi ata ya moke po ete pe esunga kobosana pe te balongani ya basurveillant bango pe batiki balongani na bango nsima te kopesa bango maboko bango pe bapesi maboko na moke ndenge tosengeli yango ete mapamboli tozali kosenga na bana na yo nyonso ya lingomba tata Simoki Mbangu ezala na mouvement surveillance ezala na Chorale Yeluselemi ezala na bamouvement nyonso koreki jeteki dirigeant biso nyonso flûtiste faki biso nyonso awa ozali kosenga biso tikete bofongolela biso topesi bino lokumu awa bana na bino balelaki bozangi eleki mingi misala toyebi kasi moya kozwa moyen ezali te mabala ezali bilenge mibali basi mabala ezali koya te yango tosengi tolelaki te okoka kolimisa biso na masumu manso tokosalaka sini emonani na kati na ndeko mboka Yeluselemi na ndenge tosengi mvula ya mapamboli yango oyo opesi biso yango topesi bino lokumu awa sokoli biso sokola biso libela na mokili mobimba o nyonso atie motema na Yeluselemi tokoka kosokama tozala na kinya opesa pe kinya na mokili mobimba opesa pe kinya na kati na lingomba mokolo mobimba topesa na maboko na bino boka kobatela biso o nkombo tata mwana pe tata molimo santo amen tokende malamu ya solo bandeko balandi tozali komona bongo mokili ya tata mfuma mbanza
meme mangambo na okena ngambo wana te Yeluselemi ye tokende kosindika mituka na biso kasi papa alobi ete ebaluka na nsima baluko kuna amonela yango wana mpe likambo mosusu ya monene oyo aliyai kobosana papa mfumu ya Mbanza papa diandungana yangani azalaki surveillant mpe azalaki mwana Chorale Yeluselemi wana nde na ye kobosana ye ntango nyonso mpo amata na tribune ezalaka na mpasi bon ezali kiti yango wana kofandela Chorale Yeluselemi ezali nayebi te eske bon bandimaka te po towele ndako ya Nzambe ata na pokwa tokomona yango Mfumu Mbanza donc azalaki surveillant mpe azalaki mpe mwana Chorale Yeluselemi ye kofanda na ye kaka na Chorale Yeluselemi azotambela basurveillant kasi ye moko azokumba kiti na ye soki akomi kaka ndako ya Nzambe na faso na coin place Yeluselemi afandi na ye wana donc makambo wana ya kobosana donc nde yango wana azalaki pied gauche azalaki mpe mwana Chorale Yeluselemi wana esengo te nga mpe nalandaki kaka lokolo wana nalandaki mpe na lokolo wana nazalaki mpe na Yeluselemi nazalaki mpe na pied gauche donc bomwana na ngai à l'âge ya 5 ans donc nazalaki pied gauche yango bamemaka nga kuna na Kinshasa na Matadi Mayo donc nazalaka ebandaki yo obandi kolela po omoni mawa po batuna bato basali mabe kasi yo olelelaki bango lelila mpe biso okosi te eza solo okosi te eza ya solo po ntango na leli papa mfumu ndongo bali wangenda aye mabose na bakumba kuta tata wana alaki muntando ayebisi zwa mwana wana bimisa ye wana mama kende kochaba una mutuka na vatiro to kokendele tango pena telemisinga wana tango bachenga na vatiro wana taula tali lisusu misu ale papa mfumu ndongo ningisi kaka mutu ale botombola nzota tata tokende o baninga ko sala basalaki yango lisusu te wana na bosa na kateli kambo wana Nkamba oye tena kaka bana botosi yango na yego bosa na papa mfumu Mbanza ake azalaki mwana Yeluselemi azalaki mpe surveillant nga mpe analandaki mpe ka lokolo wana tokende malamu Allô